S'il vous plaît, Tata Samba. S'il vous plaît. Musala,
La famille la biso, makambo et salami, et salama chante, a koufina nzala musala, il faut toyeba, il faut toyeba. Et kosuka awate, je m'en fous. Famille la diso. Mon président Jésus, mon sénateur Jésus, mon député Jésus, mon avocat Jésus, c'est normal. C'est normal. Comprenez mon émotion. Comprenez mon émotion. C'est la famille et excusez.
La
tolobate ke jibe mutabomiye pour jibe dans un monopole il y a liwate et ça c'est constant mais il fallait quand même baya kokuta na famille délégation oyo kendaki Lubumbashi c'est mon grand frère Seba oyo akendaki na mon cousin pasteur et ça Betcheri ndakendaki na moi ça Blaise mission na bango zaka bake bazui ko baye nango ba bureau ce qu'il faut ya eluka famille tout solo na bango to ba koma ko ça la programme Blaise ata bavandisi un mois ata 2 mois awa aola mukana ete merci bakendaki wana mwasi ya Blaise na famille batika lokutana na ba responsable et orchestre Wenge BCBGT. En tout cas ce que je vous dis moi si à Blaise na grand frère na biso bakutane na Roger Ngandu kuna na Lubumbashi. Ils ont accueilli là-bas pour votre formation bureau ya JB tindaki des billets ya moi si na grand frère. Bureau ya JB la famille est son billet là nous reconnaissons Valère ya JB ou Salaki des personnes bakei mais déclaration sur au batunaye bazo ça les autres salik JB pian. Donc déclaration on a mutezali clé ya problème ami tomboki et siliki donc ceux qui ba programme na bango ba kunda Blaise lundi ou mardi ba bakei ba okende zo visa na bango bakei na bango poto nous sommes des bantous ceux to kunda Blaise na ndenge na biso to kundi mais loi moko ezali spirituel au mutu akima moto bon soki de lo bango ba sengi bino bozela bango ba uta poto ba pona boya ko sala matanga après naza pe mwana naza grand frère ya Blaise mais famille ezali notre grand frère Azoya nous allons prendre des contacts si vous voulez ma déclaration finale pour rejoindre le numéro et puis on va voir. Merci beaucoup. Merci. À suivre. Bandeko balandi ya MK yokani télévision mbote na bino nyonso toye na bino elongo awa na cinquantenaire hôpital ya cinquantenaire esika wapi corps ya Blaise Esabe o azali bongo musicien ya Papa Chéri wa ba ikotika biso na mokolo mwa lobi ye awa bazali koya na ye ko uta Lubumbashi ba ye inde akiti na aéroport ya Njili boye bazali koya ko cha nzoto na ye esika Malili awa na hôpital ya cinquantenaire yango to procéder bino pona to la bino image nyonso ndenge salami kasi après moi reportage oyo ngai oyo boye bakotala arrivé à Cornaye entrée à Cornaye na aéroport à Lubumbashi pona koya pe na nzela ya Kisasa bongo boye to umeli awa na kati ya hôpital ya cinquantenaire esika wapi to kopesa bino ya solo bilili nyonso koya nango kokoma na yango pe kokota nango na bisika ya Malili ndenge ni ekoleka na ba nyonso oyo bakoyeba ko accompagner na esika ya Malili na bino elongo to lobi bongo que son âme repose en paix. Tolanda et le monde abino ndengenini bilulu oye koyeba koleka. Merci.
Mardi, bon, poisson. Je voulais vous dire ceci. Si la presse veut une déclaration, Blaise, c'est mon petit frère à moi. Aza moi naya, noko nangai. Comprendre? Donc Aza maman na biso, après mère na bisonde, maman. Il y a Blaise. Après mère na bisonde, papa Blaise. Comprendre? Donc on a vraiment cousin propre. Il y a Blaise. Mais aussi, s'il vous plaît, oui. Blaise, pour voyager, santé, ça va être malamu. Toi, ça va être déjà pour bien. Je vous confirme, en âme et conscience. Moi, si nous avons fait une délégation de personnes. Notre grand frère Ndé à Kendagi Lubumbashi pour récupérer quoi on a moi c'est Blaise. Blaise Azo va très bien que moi c'est Blaise. Azo déclaré très bien qu'avant Mobile n'a voyagé. Basalagi prière na mobile naie azaki très bien. Mais les problèmes maintenant nous avons les images ici. Nous la famille, nous avons les images ici. Il y a Moutumoro, il y a presse, il y a JB, à l'équipe à presse à l'obiki. Okunda Blaise soit lundi ou mardi. Sans la confirmation de la famille, Bobengi biso famille biso nde mutu to père de mutu michopo na elinga maki mais abeti concert de 20h jusqu'à 4h michopo wana elinga mai kaka ojenga ndo asali ba déclaration na notre grand frère aussi il est aussi officier supérieur à Zoya. Si vous voulez une interview spéciale, je vais vous donner ma coordonnée. Même moi-même, je suis journaliste et réalisateur aussi. Mais je vous donnerai les coordonnées. Vous allez venir à la famille. Nous allons faire une autre déclaration. C'est nous qui ont perdu notre frère. Avant de voyager, attendre sur ma photo, tout. Mais Moutou, ils ont perforé. Allez ici comprendre la presse. Michopo Moutelinga Maki mais abetu conseil de 4h jusqu'à de 20h jusqu'à 4h du matin. Et puis les dimanches Mbalamoro, les Bumunaye, Mystique et puis à Sanzi, Bazongi Naye, hôpital, docteur a déclaré qu'il a coupé. Donc nous avons les images, il y a mort et tout. Tomoni Pendenge frère Nabiso a coupé
en tout cas, nous sommes vraiment désolés. Na presse ya JB Piana, na déclaration na bango, mutu akufi me bino pour contacter na ni famille, le la bango de mutu. Basala liwa, bazwita na bango les premiers et les lundis et mardi, donc on a blessé pour Schengen a bengi biso to récupérer ba visa ba que ne poto bon biso famille tolobi ceux qui blessent aux ana mort ata un mois jiba kende na ye beta ba conseil na ye ceux qui biso mo famille to funda bless to les soucis na bino famille za nini juste na faire soucis na biso ezabo il fallait bureau ya JB net Roger Ngando avant aller kana ba déclaration na mutu na bango ya presse les images sont là a déclaré le que ba okunda bless entre lundi ou mardi pour Schengen a bengi bango ba kende so visa. C'est nous qui ont perdu. Papa lele ka Blaise aza awa alingaka lo bangande mutu na pitisi aza un peu chaud. Alors si vous voulez une interview papa Blaise azali grand frère ya Blaise aza awa et puis moi ça Blaise pe azoya déjà bazana niveau ya triomphal déjà bientôt dans 20 minutes ils seront là pour interviewer moi ça Blaise à Olobake mobile naie basambelaki avant akende. Ba image ezali michopo epenforete et puis ba image eza na restaurant azolia mutu michopo na ye lingami asumbarate mais aliaki ah non nous sommes pas des cons mais nzambe mutu ayebi. Merci à un message de l'obani baota la biso BCBG baota la biso c'est vrai biso toi ba pantou o nyoso yela ka biso to lobaka message nyoko loba peut-être papa chéri o nyoso zoleka peut-être bilobela bato bazoloba ya yebi toloba te ke jibe mutabomiye pour jibe aza na monopole ya liwa te et ça c'est constant mais il fallait quand même baya kokuta na famille délégation oyo ekendaki Lubumbashi wana c'est mon grand frère Seba oyo akendaki na mon cousin pasteur Esa Betieri ndakendaki na moi ça Blaise mission na bango ezalaki abake bazwi corps baye nango bureau siko il faut ya eluka famille tout solola na bango toyeba koma kosala programme Blaise ata bavandisi un mois ata 2 mois awa aolamuka na ye te. Merci bakendaki wana mwasi ya Blaise na famille batika bakutana na ba responsable et orchestre wenge BCBG. En tout cas ce que je vous dis mwasi ya Blaise na grand frère na biso bakutani na Roger Ngando kuna na Lubumbashi. Ils ont accueilli là-bas pour votre formation bureau ya JB tindaki des billets. Tindaki des billets ya mwasi na grand frère. Bureau ya JB la famille est sombi billet là nous reconnaissons valeur ya JB ou asalaki des personnes bakei mais déclaration siko o batunaye bazo sala les sali JB Piana. Donc déclaration on a mutezali clé ya problème aux ami tomboki et siliki donc ceux qui bache programme na bango ba kunda Blaise lundi ou mardi ba bakei ba okende zo visa na bango bakei na bango poto nous sommes des bantous ceux to kunda Blaise na ndenge na biso to kundi mais loi moko ezali spirituel au mutu akima ngoto bon soki de lo bango ba sengi bino bozela bango ba uta poto ba pona boya ko sala matanga après naza pe mwana naza grand frère ya Blaise mais famille ezali notre grand frère Azoya nous allons prendre des contacts si vous voulez ma déclaration finale to rejoindre ba numéro et puis on va voir. Merci beaucoup. Merci. À suivre.
La famille la biso, makambo esalami, esala makate, akufi na nzela musala. Il faut toyeba. Ekosuka awa te. Je m'en fous. Famille la biso. Mon président Jésus, mon sénateur Jésus, mon député Jésus, mon avocat Jésus,
C'est normal. C'est normal. Comprenez mon émotion. Comprenez mon émotion. Là, c'est la famille et
la caravane va battre les bons mini. Tu connais ton côté à la carte? S'il te plaît. Pasa por